médecine traditionnelle yango ezali base ya médecine nyonso. Médecine traditionnelle ezakana ba conséquences te. Ba conséquences ezali epa ya mutu oyo ayebi utilisation nango te. Ndako zo ba conséquences. Mais mutu oyo ayebi médecine traditionnelle bien, ayebi ko calculer ba dose. Ezana ba conséquences te. Mais médecine ya moderne ezana ba conséquences pourquoi ba produit oyo basalela eza ba produit chimique. Akozo alikasa moko a mélanger ngo na ba produit chimique ebele abimisi ba comprimé. Et tant abimisi ba comprimé, mutu tant azo consommer wana ba produit chimique wana ezo ke de vendre na nzoto na ye. Ezo ke de ko affaiblir ba organe mususu. Avant toutefois mutu nyonso abanda traitement et pas ya docteur Ahmed. Premier traitement abanda kanango ezali produit oyo soko ko komona produit oyo zo mona oyo ko nguba oyo. Donc yango nde ezali produit oyo elavaka nzoto ya mutu. Et qu'on lave donc ezo banda na barin et sokoli na makila et suko na libumu et bimisi salité wana nyos. Produit wana est très efficace même moto ameli poison ba laisser poison na minute soka liango une fois tango ko vider libumu et vider na poison wana nyoso. To bakisi remède moko pour na traitement de diabète. Remède mibale pour na traitement de tension. To bakisi remède mibale pour na traitement il y a problème il y a spermatozoïde bandeko bazala problème à spermatozoïde oligospermie vasospermie to bakisi traitement mususu pona bandeko bazala ba problème il y a impuissance na faiblesse to bakisi ba produit pona bandeko oyo bazala ba problème ba asthme ba produit pona ba problème il y a ba myome il y a ba fibrome il y a ba to bazala ba problème ba stérilité na cabinet ya biso to traitaka tellement ba maladie ebele to so traiter ba cas ya prostatique baka ya tension et ça la hypertension hypotension tout ça na problème il y a diabète tout ça traité ba fibrome ba kyste ba myome ba frigidité ba nyokaka tout ça traité yango tout ça traité ba nduta tout ça traité ba problème nyonso il y a stérilité ba infection nyonso en général parce que tout ça na ba type ba infection ebele tout ça traité ba cas il y a épilepsie ba cas épilepsie ba cas ya cataracte. Nous autres traités hémorroïdes internes et externes, nous autres traités le problème il y a arthrose, rhumatisme, nous autres traités ango, nous autres traités le problème il y a goitre, et ça n'a pas remède nango, le problème il y a vision, nous sommes sous vision bien té, nous autres traités le problème il y a bronchite, il y a sinusite, nous allons dans maladie tellement belle autres nous autres traités, nous allons qui si oyo les autres traités, et ça pour na bandeko basana ba diabète. Okay. Ba diabétique ou azali na problème ya diabète na ye to nango e mataka. Glycémie na ye mataka. To sali produit oyo eza toujours accompagné na oyo ya poussière. Okay. Donc tant azomela liquide na butu azomela pe ya poussière na tongo. To sali awa na oyo ezali antibiotique. Antibiotique oyo ezo traiter bandeko o bazana na problème na problème ya prostatique. Tozali na oyo ezali ko traiter hémorroïde interne hémorroïde eza déjà na infection tozali awa na produit oyo acacia oyo ezali produit oyo tosali ona bandeko bazali na problème ya ba douleur na niveau ya cerveau ozo sentir ba nerf na yo ezo beta douleur esali misu na ye komi kokoma flou na tozali na acacia oyo ya poussière ezali kisi oyo ezo soigner ba problème nyonso ya libumu ezala ozana ba mibe ezala ozana ba levi ezali awa na produit awika oyo ezali ya poussière ya liquide nango pe ezalaka ezali pona bandeko bazana ba problème ya spermatozoïde ozo koka kopesa mama zemite po na hôpital ba bisio spermatozoïde na yo ezali sous l'état ya bien te et pas de qualité na quantité nango soit ezobota lisusu te baby awike sawana pona kopesa yo kozongisa kolanda ba produit ya nini ya modernité ba opesa yo ba opesa ba produit à 3 mois ba opesa ba produit à 6 mois ekotika la kobakise lo côté kobote lo côté mama if love is crazy love is funny au nom de Jésus. Matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu.
matoi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait na sala mémoire na nga ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué un changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc na kumisa vraiment nzambe Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est kumisa nzambe Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezalinde démoniaque ba divorce ebele tozokomona tango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la recette chrétienne avec Yves Ipan, tout ce qui est d'infos. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des sacrements. Donc voilà, nous sommes déjà avec les prophètes, aussi docteur Ahmed, Touzani Awa, Moussoungi à Pepe Congolais, côté le Sambo, Azaliwana, côté aussi le Posoto Penzo Toyamoto, docteur Ahmed Azana pour la ressource Abisso. Je crois bien que Touzani Awa, la personne Abisso, pour ressource la Ebele, par rapport à des produits différents, aux autres, c'est l'élo. Remède partout dans le monde, baza libanda ya Congo, baza kati ya Congo. En tout cas, nga mona témoin oculaire, amoni batu na misu nga comment zambazo sala na nzela na ye parce qu'il y a pesaka kisoyo na lo sambo. Voilà, nde to sepelaka bon pour accompagner rango vraiment na lo sambo. Alors to baki pe lelo to loka li susu ko mo mikolo mo ebele, moni te to baki to mona docteur lelo susu. Na éviter docteur oui, santé bien Angolo Nzambe. Amen. Nzambazo batela vraiment. Et na pesi mbote la bandeko bazolanda biso siko de partout bozali. Na pesi bino mbote. Dr Ahmed Yeyo ayelelo. Marqué ba makamboze belé batan makambo Nzambe, musala Nzambe, musala oya ko soigner bato. Il faut topesa ka temps na temps parce que temps ezamuke Nzamba pesa biso temps et ko s'arrêter te pona biso. Dans ce côté que il faut biso pe to sali la katan. Yango moni moi mikolo sali belé mais docteur Ahmed Aye wana pour la kotali sabino oyo ezali ba remède oyo à découvrir to asali ya sika pour na ba kana bino nyonso boza nango oyo to solola lelo. Voilà, avant que to kota penza na sujet na biso lelo. Nous avons le sambo pour Zali Mosakoli et puis nous Rolanda Bisso, religieusement. Merci. Ok. Seigneur notre Dieu, te péchons merci, te pambolikobo Adonai. Il est écrit chaque matin tu renouvelles ta bonté. Nous avons renouvelé bola mon kata bomona biso de partout au Andekobazo Landa Bisso. Au péché biso pema car la Bible déclare nul n'est le maître de son souffle. Zambe pema au péché biso zambe yango des achers na mokolo lelo. To pambolo pe to kumishio. Et Zambe na recommandé moment ya émission on a maboko na Zambe.
tika ete Saint-Esprit na yo a communiquer biso a lobela biso o zamba lo ya libota no ezana ngo posa zamba lo de partout bandeko bazali bazana posa ya ko solution ya babokono na bango zamba yango nazo bonde la Seigneur oyo kobima na monoko na ngai zambe ezala maloba oyo ekokende ko convaincre baiki bazobela po bazwa traitement afin que zambe bazwa kimia na banzoto na bango ba témoigner monene na yo na tikinion sur maboko na du début jusqu'à la fin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ça c'est bien. Voilà, Tozana, docteur Ndene Bino. Amen. Alors, tout cela me bélé, moi, je me bélé, ben, vraiment, je sais pas moi, il y a qui en fait, la prière, il y a recherche ou quoi. Ok, Mikolo Bélé, bandeko bamoni ngate, na bandaki ko zwa formation encore sur traitement na ba fruits. Traitement na ba fruits parce que docteur Ahmed ndenge boyebi asalaka ba produit na ye ezalaka mélange ya ba nzete na ba jus ya ba fruits. Maintenant na lingaki sikoyo na approfondir connaissance concernant tous les fruits. Na yeba ba fruits nini na koko pesa pendant que mutu azo soit traitement nanga ba fruits nini na koki kokoma ko salela ka koliaka pour que eba ko sala et accompagner traitement na ye. Et en dehors ya wana après yango na kotaki retraite na kendaki pe ko luka ko yoka pe nzambe parce que na temps auto komi ezata moko sombre ezata moko ya mabe na lingaka beaucoup plus ko tambwisa nyonso na nzambe. Et tant on a eu formation il faut na kende ko bondela après na ko zonga na musala. Et tant on a silisi ba prière nanga na sala ki déplacement moko muke ya ko sala ba recherche ya ba nzete mususu et tant on a eu yango na ye na sali ba remède bozomo na liboso nde esali ke na ya ko présenter émission pour na ba ndeko yo bazolandanga de partout balandanga na ba o bazolandanga sika baye baki bakisa sika eye pour na ba problème ozo tungisa ba santé yango ezali vraiment bit ya temps on na ba ndeko mona na te ba moment oyo neti ya maladie nini oyo zi solution no. Oui, tobakisi remède moko pour na traitement de diabète, remède mibale pour na traitement de tension, tobakisi remède mibale pour na traitement ya problème ya ba spermatozoïde bandeko bazala problème ya spermatozoïde oligospermie vasospermie, tobakisi traitement mususu pour na bandeko bazala ba problème ya ba impuissance na faiblesse, tobakisi ba produit pour na bandeko oyo bazala ba problème ba asthme ba produit pour na ba problème ya ba myome ya ba fibrome ya ba to bazala ba problème ba stérilité donc tobakisi ba produit moi ebele o esali ke na cabinet na biso na ba maladie moko to komi na ba sorte ya ba produit nango moi ebele o esala ke tant moto soka sali banda tant asali commande to tindeli traitement par rapport ya examen o ya salaki to kotala examen salaki to yebi ke bakisi photo tinda o ezo dépendre na ba anticorps ya mutu donc to tinda produit à réserve et ça que soka zui produit wana ba effet nango eza bien te na nzoto na ye directement to katisi wana to peshi o mususu wana à continuer traitement nango donc eza bongo voilà mais tout le bas dans tout ça est-ce que docteur zo temps ya ko kendape okuta ba minganga o to bengi ba moderne pour kolandela par rapport ya ba dosage quoi est-ce que kolandela rapi ba biloko pour ba tu belé abanga pisi ba biloko wana ba retour et ça là un peu moins mingi hein mais est-ce que opposition kolandeli bien. Oui au moni côté ya dose o etali dose ya kisi ya bokoko côté wana nazalaka nango vraiment vigilante parce que lelo ba docteur ya moderne eloko ba tizaka biso médecine traditionnelle balobaka keno bakisi biso zakana ba dose te ba dose te mais soki otali na ba étiquette nanga wana okomona ke docteur Ahmed a commis wana un demi-verre chaque nuit. OK. Cela veut dire dose yango wana ndeko ko melango na tongo te na yebi ba effet nango na tongo ndenge salaka na yebi ba effet nango ndenge salaka na butu. OK. C'est pour que na tongo azala menacer te il faut melango na butu on met les sali eloko te mais soit melango na tongo esali eloko. OK. Soka melango de verre mobimba eko sali mabe il faut melango ndenge on atali ici donc pour calculer ba dosage nango. Le dosage nango. En ce qui concerne médecine ya moderne ezali place oyo to tangeli nanu après te ko zonga na bokoko. Na kati ya cabinet na sana docteur Emmanuel na docteur Emmanuel
oyo azape médecin qualifié oyo atangeli yango atangeli toye biso nyonso toza wana nazali na docteur Philippe azawana nazali na papa Jerry oyo totangeli nzoto ya mutu après tozongi na musala oyo ya kotraiter mutu parce que médecine traditionnelle yango ezali base ya médecine nyonso yango nde ezosala ke mutu azwa solution médecine traditionnelle ezalaka na baconséquence te baconséquence ezali epai ya mutu oyo ayebi utilisation nango te ndakozwa baconséquence mais mutu oyo ayebi médecine traditionnelle bien ayebi kocalculer badose eza na baconséquence te mais médecine ya moderne eza na baconséquence pourquoi baproduit oyo basalelaka eza baproduit chimique akozwa likasa moko amélange yango na baproduit chimique ebele abimisi bacomprimé etango abimisi bacomprimé mutu ntango azokonsome wana baproduit chimique wana ezokende kovanda na nzoto na ye ezokende koaffaiblir baorgane mosusu lobi eboteli ye maladie ecomplike nzoto na ye yango docteur Ahmed avant toute fois mutu nyonso abanda traitement epai ya docteur Ahmed premier traitement abandaka nango ezali produit oyo soki okokomona produit oyo ozomona oyo lokola ngubango oyo donc yango nde ezali produit oyo elavaka nzoto ya mutu ekolave donc ezobanda na barin esokoli na makila esukoli na libumu ebimisi salite wana nyonso produit wana eza très efficace même mutu ameli poison balesi poison na minute soki ali yango une fois ntango akovide libumu evide na poison wana nyonso ekeli après sikoyo nde na bandi traitement pourquoi parce que baproduit chimique wana oyo evandi na nzoto na ye il faut tobimisa yango nanu libanda pour que baproduit na biso ekota na kati epesa guérison donc c'est un peu ça voilà mais sikoyo toloba boye avant tokota na réalité nanu na présentation bakisi yango sunga bandeko na biso oyo baza na libanda baza pe na Congo baza un peu malade baza souffrant aussi oyo baza pe na maladie moko chronique jusqu'à présent baza solution te docteur Ahmed azosunga na bakisi na plutôt j'allais dire na bakisi na ye na maladie nini bon présenter biso na maladie oyo osunga nanu evidonge na ba détails ce soir ok bandeko bazolanda ngai baproduit donc baka oyo docteur Ahmed azosoigné eza bakali ezali ebele naza na baka ebele oyo nazosoigné nde autre fois nayebisaki bino na cabinet nazanga moko te tozali na 3 docteur nanga moko 4 toza 4 na cabinet na ngai oyo eza ke na cabinet na biso totretaka tellement bamaladi ebele bamaladi mosusu eza docteur Ahmed atretaka yango te docteur Emmanuel Masenzi atretaka yango docteur Philippe atretaka yango docteur Jerry atretaka yango donc eza wana na kati ya cabinet na biso tozotraite baka ya prostatique baka ya tension ezala hypertension hypotension toza na problème ya diabète tozotraite bafibrone bakyste bamyome bafrigidité banyokakao tozotraite yango tozotraite banduta tozotraite baproblème nyonso ya stérilité bainfection nyonso en général parce que toza na batype ya bainfection ebele tozotraite baka ya épilepsie baka épilepsie baka ya cataracte tozotraite hémorroïde interne externe tozotraite baproblème ya arthrose rhumatisme tozotraite yango tozotraite baproblème ya bagoitre eza na baremède nango oyo baproblème ya bavision ozomona esu vision bien te tozotraite baproblème ya bronchite ya sinusite tozali na bamaladie tellement ebele oyo tozotraite et en dehors ya bamaladie oyo tozotraite oyo totretaka te soki pasi abengi toyebisaka carrément ke totretaka te oyo totretaka tokozwa yango parce que nayebi ke docteur Ahmed atretaka yango te mais na kati ya cabinet eza na docteur oyo aza makasi atretaka yango tosala baremede topesa mutu aosala nini aobika parce que eza bakisi moko oyo nga moko ntango nasali tosali bakisi tozwaka nano koluka koétudier expérience nango tolukaka place tozali tolansa mo appel ndeko moko mibale misatu tobengi bango baza na baka wana différent tobandi produit wana tomeki nanu kotraite bango totraite bango totali résultat oyo ekopesa après nde boye asoloba avec assurance ke problème oza nango soki ozwi baproduit obika pourquoi parce que toza déjà na baexpérience oyo tosalaka nakoki jamais kobimisa kisi moko boye na tv mpo bandeko bazala influence nango mais nayebi ke baproduit wana na kati nango eza na solution te nakosala eloko wana te donc
bakisi oyo bozomona liboso na bino baka oyo natangi na ba oyo natangi te oyo yebi kozobela ntango kobenga opposé ka wana omona ke chaque maladie eza na produit nango oyo kozwa ntango ozwi yango osentir vraiment ke kisi ekoti na nzoto ebiki ozongeli mosala oyo nyonso normal parce que cabinet na biso ezali cabinet la restauration na cabinet la restauration tozo restaurer ka ba santé ya bato to restaurer ozongi normal okati molimo ya dépense okati molimo ya kolala kavolala ifo mela bakisi okati molimo wana okontinue vie na normal ndenge nzambe akela donc oyo eza très important na cabinet na biso yango wana voilà nangi mena toke na présentation ya bakisi osunga pepe congolais po tomoni mosusu eza awa toloba en sirop mosusu tomoni poussière awa mosusu tomoni la sorte ebele vraiment bane boata la biso toke na présentation na nusunga biso pena docteur Ahmed ma biso na présentation ya kisi moko et puis application nango ok oyo ezali kisi oyo ezotraité eza mpona bandeko baza na badiabete badiabétique oyo azali na problème ya diabète na ye to nango emataka glycémie na ye emataka tosali produit oyo eza toujours accompagné na oyo ya poussière donc ntango azomela liquide na butu azomela mpe ya poussière na ntongo eza na oyo ya liquide mpo akomela mosusu akomela na ntongo ya poussière ameli na poko donc ntango azolanda traitement oyo azolanda yango akomona ke to ya glycémie na ye ekriti ekomi ezongi normal après kozonga normal eza na bakisi mosusu ezo accompagner yango mpo ke esalaka fonctionnement ya pancréas na ye ezonga normal ebanda kosala normal mpo ke baproblème wana ya sucre ezala lisusu te na nzoto na ye tozali awa na oyo ezali antibiotique antibiotique oyo ezotraité bandeko oyo bazali na problème na problème ya prostatique infection prostatique ozala infection prostatique oyo ebandi kosala kino pression masuba na yo esili okomi kosuba ozoyoka pasi ozosuba boye ozosentir kino vessie ezosila te masuba eza kaka ebele baproduit eza wana oyo docteur Ahmed asali ntango konsome yango esali ke prostate yo ezongi na volume normal et masuba na yo ezongi kobima normal et traité infection na yo oyo kokuta wana tozali na oyo ezali kotraité hémorroïde interne hémorroïde eza déjà na infection l'infection ekoti déjà esali ke ndeko akomi koyoka douleur na niveau abdomen ndeko akomi koyoka mukusa na niveau ya nis donc ntango azozwa produit oyo ezotraité hémorroïde ezoboma na bainfection wana oyo ezosala déjà oyokaka bamukusa na niveau ya nis parce que lorsque okobanda kogratte okobimisa bapota tout autour wana ekozala pasi pour que ozwa position ya kovanda malamu ozwa position ya kovanda malamu toza wana na akasia oyo ezali produit oyo ezosoigner bandeko oyo bazali na problème ya obésité oza na problème obésité kilo eleki makasi okomi otamboli ka mwa moke pema okomi korespire mabe osala mwa mouvement boye pema donc produit eza wana oyo ezolongola bagraisse wana na nzoto na yo ezosala ke ozonga na taille moko normal et pema na yo ezonga normal respiration nango ezala normal tozali awa na produit oyo akasia oyo ezali produit oyo tosali mpona bandeko bazali na problème ya badouleur na niveau ya cerveau ozosentir banerf na yo ezobeta douleur esali misu na ye komi kokoma flou ozosentir lisusu bien te kolala na pasi kolamuka na pasi nyonso na pasi donc tosali produit oyo mpo elave cerveau na yo elave ekomaki déjà na badefo moko omoni ke no perte ya mémoire ebandi kokota vision nange ekomi kokima ebandi kosala kisi yango ezali wana mpona kosoigne bandeko nyonso oyo baza na problème wana tozali na akasia oyo ya poussière ezali kisi oyo ezosoigne baproblème nyonso ya libumu ezala oza na bamibe ezala oza na balevi libumu na yo oyokaka bamouvement lokola banyama nde bazobunda kuna na kati ya libumu manque appétit ya kolia eza te esili appétit eza lisusu te kisi oyo okobanda komela yango toujours accompagné na jus ya fruit ou soit omeli yango na ti sans sucre
omeli kuyere moko omona ke eko détruire ba belema wana eza na kati ya libumu na yo après ebi kopesa yo appétit ya kolia ozongi kolia normal tozali awa na produit awika oyo ezali ya poussière ya liquide nango mpe ezalaka ezali mpona bandeko baza na baproblème ya spermatozoïde ozokoka kopesa mama zemi te mpo na hôpital bayebi si yo spermatozoïde na yo ezali sous l'état ya bien te epe de qualité na quantité nango soit ezobota lisusu te ebebi awika eza wana mpona kopesa yo kozongisa kolanda baproduit ya nini ya moderne te baopesa yo baopesa baproduit ya 3 mois baopesa baproduit ya 6 mois ekotikala kobakisa eloko te kobota eloko te produit badocteur bazolanda ngai ezali na remède moko te na mundele oyo ekoki kopesa kosala ke reproduction ya spermatozoïde esalema eza te seulement médecine traditionnelle epai ya moto mpe aza na connaissance ya kisi wana endeki na cabinet ya docteur Ahmed oza na problème ya kobota yo moko kaka nde olingi obota te mpo nayebi meme na makomi na exode 23-26 nzambe alobi makambo ya stérilité ezala te makambo ya sopaseme ezala te mwasi wana aza stérile te mwasi oza naye na ndako abotaka yo papa mitala soki omoni ke spermatozoïde na yo eza bien te luka docteur Ahmed apesa yo baproduit obota eza nango problème okanga bandoki te parce que bana oyo obota bible elobi bana basali pambole euta epa nzambe siko bana oyo ayobaka nga bazwa wapi ça veut dire soigne kaka nzoto na yo zongisa spermatozoïde normal okomona mbala moko bana bakoya tozali awa na akasia oyo ezali mpo na bandeko oyo baza na baproblème ya mine oza na problème ya carie dentaire bagencif na yo ekóma na bapota evimbaka produit eza wana mpona kosoigne bagencif na yo mpona kosoigne mino na yo e problème wana esila ozwa kimia tozali na baproduit awa baproduit mosusu yango oyo ezali baproduit oyo bamelaka yango ntango na kati ya traitement ozwa yango 3e ki eza wana mpona kosoigne yo moto oyo pema na yo ekóma mabe ovivwaka na bakisi pema ntoko traité appareil respiratoire na yo okozonga malamu okozonga kimia vraiment bandeko oyo bazolanda docteur Ahmed asali baproduit ebele oyo eza na cabinet mpona bino bandeko nyonso oyo bozali kolanda nga de partout oyo bozali kozwa docteur Ahmed te lokola badocteur mosusu okutana na bango docteur Ahmed c'est un serviteur de Dieu soki ozala mposa losambo docteur Ahmed aza disponible mpona kobondela mpona kana yo mpona kolukela nzambe na makambo etali makambo ya nzambe docteur Ahmed aosenga yo te ke oyo na nzambe arekomande tia $500 na enveloppe oyo nzambe alobi boye bandeko oyo bapatient na nga bayebi bandeko mpe bazoya na bondela bango bayebi oyo bazolanda nga deja bakoyeba kino makambo docteur Ahmed azoloba eza esolo tokozwa te kobondela mpo même si maladie wana ezalaki lié spirituel tokobonda tokocherche l'esprit wana topesi yo traitement ozwi traitement oyoki kimia baproduit yango wana ezali nalobaka eloko moko je soigne mais c'est Dieu qui guérit nzambe apesi nga connaissance ya koyeba kasa ya koyeba mbuma ya koyeba nini mais ye moko nzambe nde abikisaka confiance eza epa nzambe par rapport ya baproduit oyo nasali soki ozwi yango de partout ozali okomona ke obandaki kodepense mbongo pamba olekisaki ta mpamba baproduit yango oyo ezali très efficace mpo na ndeko nyonso oyo azobela de partout bozali voilà bandeko basala ndenge nini po batrouve docteur Ahmed adresse eza wapi numéro de téléphone et surtout plus bandeko bana diaspora po baproduit oyo komona yango na bamboka na bango c'est tellement difficile alors basala ndenge nini et puis soki ekomeli na ndako ndeko wana akoki kosala ndenge nini po alanda traitement selon yo ndenge opesaka ba ok motuna malamu papa Yves donc merci na bandeko bozolanda premièrement nazopesa bino numéro mpona kozwa docteur Ahmed il faut benga docteur Ahmed na plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 wana eza numéro ya docteur Ahmed eza mpe numéro ya WhatsApp otiki message na yo obengi premièrement docteur Ahmed abandaka nano na consultation na kosolola na yo na consulter yo même oza na distance na kodécouvrir maladie na yo esali combien des années eprovoka nini esala nini basymptôme nini ozoyoka todécouvrir maladie na yo etango tokosala traitement tokoyeba ke maladie oyo esali 10 ans il faut tosalela yango dose ya boye pour ke totraite yango na peu de temps bandeko nyonso oyo boza libanda to boza awa na mboka docteur Ahmed aza dispo mpona bino
obengi na numéro wana Dr Ahmed osali commande na yo na kotindela yo kisi na yo na agence et partout oyo ozali opesa adresse na yo complet toke to déposer kisi na agence et komeli yo na ndako tango ekokoma na ndako Dr Ahmed apesaka explication ya kisi moko na ba voice kangi photo topesi explication ya kisi moko okomi kolandela ngo et Dr Ahmed alandelaka ba patient na ye de premier jour tina suka ndenge aussi sa traitement na kobanda kobenga na zo d'évolution na yeba amelaki kisi efeni na yokaki est-ce que fait ou ayokaki eza normal te eza normal te soki eza normal te kata kisi wana eza oza allergique nango nazotinda kisi mosusu soki eza efe nango eza efe nango esalaka bongo donc tolandeli patient ti patient akokoma malamu tokabona patient na ndenge kimia togarder relation donc tokomettre aza wana mpona bandeko bayebaki ngai na adresse ya kala na Lemba Dr Ahmed aza sur na Lemba te et je crois bandeko balandaki ngai na émission ya Chebiso na yebaki ko expliquer ba tous les pourquoi Dr Ahmed aza lisusu na esika wana te et Dr Ahmed soka aza lisusu na esika wana te ndeko oyo to banda ko travailler na ye le docteur Aladji tango azuti Nigeria zongi akotisi na cabinet ba domaine mususu ezalaka te ba domaine eza contre doctrine ya Nzambe et tango na moni ke domaine oyo koti ngana ngo ekosimba te na lingaki beaucoup plus to kabona na kimia ya continuer ba pratique wana et ngana continuer ko salela Nzambe na musala o ndenge na kumbaka ngo vraiment bandeko na cabinet ya Dr Ahmed la cabinet la restauration et babiloko bo pensaka wana ezalaka te et pas na biso to sokolaka mutu te et pas na biso to pesa ka chance mbongo te et pas na biso to pesa ka kisi te ko kende tila mobali zakalaka bobo non oye soko za toujours na bakawana to ko mema na bonzambe to pesio ba verset biblique ko bondola na ngo tamba ofungolela olola o mobali na yo aso bimana basusu to ko talisa yo na bible eloko nini koma pona mwasi na mobali to pesio ba verset obondeli pona ngo to soutenir ba prière mobali na yo azongeli yo na ndako na makambo koloba o to pesa boto eloko wana chance promotion zambende mutapesa ka to ko bondola pona yo okozwa promotion mais pona ba kisi ke o ba kisi boye il faut de pesa na médecine traditionnelle na beta CT ezali na nyonso eza complet bakisi wana ya kopesa ezali mais Dr Ahmed étant un serviteur de Dieu eloko nga na tikala nango ezali ya kosoigner maladie eza na kati ya nzoto na oyo eza na po ya nzoto oyo ezali etali spiritualité na komema na bonzambe na komema na prière pour que tobondola oyo bakozwa solution ya problème na yo eloko esali keno ngai na ndeko wana toyeba kokabwana yango wana présentement Dr Ahmed azozela finition ya endroit oyo alloué basi lisango mukolo ndako alifo biso poto banda mais présentement Dr Ahmed azo traité bato na Ngaba na commune na Ngaba na avenue Fatundu numéro 154B ezali place oyo Dr Ahmed azo traité bato présentement ndeko ozali banda soki omoni ke kotinda kosala commande na musika kotinda mbongo za na confiance te otindi ndeko na yo aye na Fatundu numéro 154B na commune na Ngaba tokopesa ye produit nzela nyonso okoya meme ya kikuti okoya okokota wana okozwa ba produit oyo eza très efficace po na santé na yo omona ke makambo wana nyonso ekosila voilà liloba la bandeko nyonso botala biso oyo baza na bokono bazali na nzoto kolongono te baope baza libanda oyebisa bango nini et puis s'il faut bakisali kambo kozala nini et puis encore repesi numéro de téléphone pour que tokabana yo le sambo comme d'habitude ndenge ni tokabana na yo après émission na biso voilà. Ok bandeko balandi nazomona tozokoba na suka na biso na lingina lobela bino eloko moko na lobaka eloko moko ke babokolaka maladie te soko bokoli maladie lobi ekoboma yo maladie aza mwana te po banda kobombela ke mbongo po trekaka ye yeba ko soigner mbala moko maladie ozwi guérison na yo ozwi kimia Dr Ahmed aza wana pour bandeko nyonso pour na likambo ya guérison na yo na lobaka ezali problème à choix veux-tu être guéri soko ozala posa kobika Dr Ahmed aza wana akopesa ba remède puissant oyo kopesa solution na nzoto na yo et naza disponible na ta nyonso otiki message na yo bengi Dr Ahmed aza wana pour na ko soigner bandeko nyonso numéro na ngezali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 bandeko nyonso o ozala fatigué okutana ba charlatan okutana ba escroc okutana na ba docteur ya
biloba loba ba pe solution te docteur Ahmed Azawana pour na ko réparer ba erreur nyonso o bat baleka ba sala na nzoto na yo et comitant aux guérison et comitant aux solution même ba cas spirituel au moni vie na yo zo marcher bien te otali ndenge banda ko tambola ozomona makambune zo simba susté benga docteur Ahmed. Docteur Ahmed c'est un prophète de Dieu consacré dans le ministère prophétique. Tokozwa ta ya kobonde la pona yo parce que Zamba benga le ministère de restauration. Okozwa solution à problème no tokozwa format ta ya kobonde la ozwa solution na yo. Et na pesi merci mingi na bandeko o bazolanda libanda na musika bato bazolanda na pembeni. Na pesi bino merci mingi surtout bandeko o bako benga bako ya na cabinet bato bako benga bakozwa traitement. Na pesi bino merci mingi et Zamba lola a pambola bino Zamba batela bino partout au bozali. Et docteur Ahmed Azawana pona bino docteur Ahmed Alembakate okoko bengo poser 1000 questions à concernant réponse au pesa yo. Docteur Ahmed Azawana pona bino na pesi bino merci mingi et lokola bana Nzambe nyonso avant que tosilisa na lingi tobonde la place aux amis. Seigneur notre Dieu na pesi yo merci Nzambe yo bandaki na biso lokola alpha oski na biso lokola omega. Tika ete lokumu penkembo ezonga na mboka na yo et na recommander émission na maboko na yo bandeko nyonso bakolanda de partout dans le monde bazali Zamba lola molimo na yo Nzambe kamba bango adonner éternel et Dieu bandeko bakosala commande bango ya traitement Nzambe bazwa guérison partout au bazali ba témoigner monene na yo oza Nzambe bongwanité na tiki chaîne oyo na maboko na yo tika ete Nzambe okamba ya papa mukolo nango papa Yves Ipan Nzambe molimo na yo et kambaye Seigneur Père éternel et Dieu parce que na nzela na ye de tozoye bako atteindre bandeko bazali partout dans le monde tika ete lokumu pe kembo zonga na mboka na yo dans le nom puissant de Jésus amen. Merci mingi bandeko, à la prochaine. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.